Oui, bato bazokende pa ya nzambe te baokena ka diable. Miko mama mi pa. Nalolenge nzamba talisa kanga na kolo bango séjour de mort, baokena séjour de mort na kolo bandenge wana. Ke mama mimi akoti na nganda diamba kite ya bato bamela diamba. Mama mimi akina ngambu ya ba musicien profane kite ya bango. Déjà tant ozo banganda diamba ou tout ça, tant tozo sala ba fiche tozo bamba. Kasi bazo tangati, oza si batangati. To okende sous verbe on te to bonde la nde ba rejoindre biso. Même aller vers le brebis perdu. Vers les brebis perdues et zanini. C'est ma mimito généralisé. Bon, d'une manière générale, de porte à porte, les lots actuellement, ils allaient sous-souter. Et si la pona ba témoin de Jéhovah, ba sœur bazaki na ba frère na ba sœur bazaki na ba Bible na ma peka. Ah les candidats tes frères, est-ce que tu peux partager les loba nzambe? Ezal souter le comme à télévision mami mi atayi moko. Mais ezal wana na kobo yango te. Et comme inde rare, ata côté à repentance oyo. Na mboka na biso na lobango, et comme hyper rare. Osomoni. Utalobi nga pena nazaki mo pagano makasi mais na mateo na bongo limotema tozo luka ndenge wana ndi Let's go. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Nazaraya, tvi.com. Shalom chez vous déjà, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble. On est tous enfants de Dieu, on est là dans la présence de Dieu. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et moi, la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée, quoi. Je suis comblé de joie lorsque je sers le Seigneur parce que c'est de là que la bénédiction de l'Éternel me remplisse. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous comble et nous fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission témoignage avec la servante de Dieu. Je reçois pour vous une servante de Dieu. Elle s'appelle Maman Mimi Misaou. Donc c'est bel et bien lui mon invité du jour. Elle est ici sur plateau. J'aimerais lui dire bonjour, mais avant de dire déjà bonjour, parce qu'au début de l'émission, on a prié avec elle. On retourne rapidement. Je peux retourner avec Alain Kiakale et Yves Boulofa. Nous balancer un élément du consort, si possible. Hein? Si nous parlons avec Alain Kiakale, le même langage, il peut nous balancer un élément de la sœur Tiffany Mokwa. Et on se retrouve tout juste après. Restez branchés, appelez déjà ceux qui sont dehors. Dites-leur que la sœur Tiffany, la princesse de l'Éternel, dit à Papa Guy là-bas, les mamans Lorient, qu'on est déjà ici, pas en Afrique du Sud, ici à Kinshasa, avec Maman Mimi Moussaou. À vous, Régie. Ok, de retour, merci beaucoup pour cet élément. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons pas molabino, hein. Bisikana surtout bozali. Ndekato le bateau continue Maman Mimi. Ça fait mal. Comment on a que batou babaye, babaye nzambe, hein, babaye nzambe. Au lieu babaye batou ba dévoiler, mais comment baïse batou makamwa nzambe. Donc si on t'a baïe makamwa nzambe, abaye nzambe. Moi ce qu'on a niveau makamwa kendele.
et qui na niveau que batu babaye nzambe d'abord comme moi makamwa nzambe eza normal makamwa nzambe comme nango nyonso eza nango ya lokuta. Regardez un peu donc nzamba sunga biso vraiment toza ko s'organiser parce que na lo bango mikolo na tangi audio ya ndeko moka mwasi alobi ke mama mimi ndeko na lobi abi nzamba talisi na vision que bato bazo kufa mikolo nyonso tout parce que bato bakufi mikolo ya mama mimi na peut soko remarquer ba mort landani vraiment voilà là ba Facebook au moins que bato bazo kufa trop même ana ville qui bato bakufi un peu trop mais alobi ke bato ana bazo kufa kola zolo ba ki ba amwana ezobunga ba amwana ba oya vérité ba okeni na le de reporter ba zo ba amwana ezobunga bino bana na ngala sebo osala nini Tiffany na se kuna mabele osani mami musa ana sozo sani utoto sa campagne est-ce que ezosala ba pasala nzambe pasite sandu kwa mibeko ekokozonga nesika na ngote na mapeka mami mi na ebete wa mosana nzambe réfléchir aussi sur ça comment on peut comment tokoko sala ke nzamba zongi se subolingo bala nzambe bazongi se subolingo nzambe na mitema parce que ba baye nzambe kasi makambango ozoloba wana nga pesa nga pasi message yango ya servo tindela nga pena nango na landango esa nga pasi ndenge alobi nzamba zoba oui batu bazokende pa ya nzambe te baokena ka diable niko mama mi pa lolenge nzamba talisaka nga na koloba ngo séjour de mort baokena séjour de mort na koloba ndenge wana certes Tiffany oyebi Yesu azoloba bibo kende bo comme ça batu nyonso ba disciple tozali ya liboso objectif na biso ya komema batu na kan Yesu toza na distraction te ya makambo ezanga ti et pour mama mi tango balobaka Bible biki aller vers le brebis perdu ba brebis aussi basani ba bunga nzela mais aujourd'hui ba chrétien bolingo kende vers le brebis perdu te to moi ke bang mama mi penda koti na nganda diamba te mama mi alika ka ke asengisa ka ba na terrain mama mi akoti bon on a par exemple ka poto zape na yo pour pesa ka exemple na voilà c'est juste l'ambiance de l'émission que mama mi akoti na nganda diamba ki te ya bato ba mela diamba mama mimi akina ngambu ya ba musicien profane ki te ya bango mama mimi akina basi ya ndumba ba chelo ya Victor mama mpiana bina olala pongite lelo ba chelo basala erni minuit na keno kana minuit wana na kinate ya kaka na boulevard wana na minuit tango ba saki ndumba ngape na te ya kadi lo banzambi eza lisusu te ke pasteur moko bimisi mutukana ake kolinga chelte akeka ka po luka ba chelo wana ate ya bango e komi soki moko mi bala ke ina ngambo ya ba païen wana disqualifié. Ngom tozo disqualifié bango. Te ngalo disqualifié te pino ka basanza mde bo disqualifié bato. Mama Tiffany. Omoni na répondre na motu olobi ko kende pa banganda diamba tout ça. Oyebi netina longo esika ba chel bazali na koma pa na bango na okoma ngo na révélation so nzamba pesinga. Tuki nzamba pesinga révélation na komi oui photo te ya bango ba bongwana mais ya kokoma tisika bango bazali so ina zui révélation et les kasu malam ba directive nzambe le kamalam déjà tango zo banganda diamba ou tout ça tango tozo sala ba fiche tozo bamba kasi bazo tangati oza si batangati tango tozo loba neti na loba to ba na campagne to bisika na témoignage bongo volume wana son ya bafle wana tango ekendaka to na quartier wana basi ndumba bazate bato meli diamba bazate bazali tango tozo na ba télévision ezoleka bazomona te bazomona mais akoloba ke ko kende vers ba ndingo lobi ba musicien profane bible bi ba onde ba koya vers biso to kende sous vers ba onte to bondela nde ba rejoindre biso mais bible bi aller vers le brebis perdu ezanini kasi modèle honnête na pese exemple ndenge to zaki na campagne to bengi ba koloba pona yo te to ba d'une manière générale d'une manière générale ezote ya na télévision ba brebis perdu bazokate mais maman mimi est-ce que yebi ke kolinga mutu na pene na kolinga mutu na musika bolo bango binomo mabala poto oh mabala bobenga oni eza kolinga mutu na par intermédiaire ezo komela bango babafle ezo komela bango kolinga bat na intermédiaire ozote ya mutu par intermédiaire à télévision eza différemment na soko teyi mutu to bandako mona ngo de porte à porte ezo sala mama mimi to sala ngo d'évangélisation c'est na bioté mama mimi to généraliser bon d'une manière générale de porte à porte lelo actuellement ezala lisusuté que etika la pona ba témoin de Jéhovah ba wana penza ba témoin de Jéhovah mama mimi to constater statistique vraiment coup de chapeau na ba témoin de Jéhovah ka bien beaucoup zo ngona ndenge nyoso tout mutako zo lango ke ba yebi nzambe te ba terre solo te
là tout à côté, mais de porte à porte, de bas de couleur à couleur, et tout cas pour les témoins de Jéhovah. Tout le monde qui va faire bazaki na ba frère na ba ser bazaki na ba Bible na ma peka. Ah les candidats tes frères, est-ce que tu peux partager le lobanzambe? Ezal sur télé comme à télévision mami matayi moko. Bon na ka place au lobby wana ezali mais ça là-bas oyo pe ba kendara de porte à porte. Neti biso na église toza na programme évangélisation. Là ba to kende évangélisation ba kendara suivi ezani. Casse de porte à porte. Ba ke suivi ba tali ba kutinde comme ça andeko to tindelu invitation. Nga mo na telemaka. Là msu toza na milulu ya ka séminaire na quatre église. Là msu toza na besoin le dimanche moko na quatre église na telemi na zote abatnyo so baso de kananzela na temi pembeni na ki parate mo Kristo na ki parate mo pagan. Eza pe na basala nzambe eza ngate o basala ngo pe bazali mais eza wana na koboya ngo te et comme inde rare ata côté ya repentance oyo na mboka na biso na lobango et comme pe rare osomo to ya pe même ata na ba fiche na bino mama Mimi nazo bateka yo na zoka umaka Maman Mimi vous invite et le roi comme Jésus invitera et quoi. Venez vivre le miracle avec la servante de Dieu de haute dimension, Maman Mimi Moussaou. Le feu. Moi, je suis au balakate, au zora musalate. Aspect wana ya kobongo la mitema. Campagne d'évangélisation n'a proprement dit na kombo nango ezalaka sute Maman Mimi bolongo lango. Et comment kaka venez, vous allez vivre le miracle de Dieu de Maman Mimi Moussaou. Ngai d'abord certifié makambo bako nzambe ya Mama Mimi nga moko ndi na koloba nzambe la nga Mimi pona ebi nzambe la ngeza Yesu Masia nga na koloba na te nzamba Tiffany yo na ebi nzambo sambela Jésus Christ de Nazareth mais muto nga na oloba ke nzambe ntel est-ce nga na yebi nzambe na ye pona loba nzambe ne na lingana na biloko wana te en tout cas bolimbisi so batumsu ba beta malibaku mais Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ngana lingana ntena baneti nzamba songolo na yebi nzambe oyo ye azo bondela te et puis ngana sina lobango déjà soki au moni ba fiche na ngato beti c'était la ba miracle kasi yo zawana ti oye ko like sangoti tala Mama Mimi alobi boy ngai tant to sali to lobi église missionnaire et organisée campagne d'évangélisation et puis na lo bakango mikolo nyonso tozo mona na TV na ba internet bino nde baso le kapala non e mutabando bota te aboti abando mona te amoni eboy mais est-ce que aussi au mona muto aleki alobi nazaki mupagano na bongoli motema na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui. Alors, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres chez la bino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été à niveau Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir à $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon, on y
numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Sangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafu osomoni mutalobi nga pena nazaki mopagano makasi me na mateo na bongoli motema tozoluka ndenge wana ndi mutu aleki abongoli motema kobota bible lobi toluka premièrement bible bi chercher le royaume des cieux kobota eza makamba sima mama Tiffany soki na bangi nzambe suka na obota parce que naza na promesse et comme na Israël a ozalati suka nanga na obota soki na bangi nzambe suka nanga na obala nga tona yambi Yesu na loba nzambe bali sanga na fandi na oze nzambe nanga et na bali pe un grand homme de Dieu mosai na nzambe na yebi mutu oyo apusane pa nzambe eza ateleme siko okoya jamais mais problème ezali to lakisa batu Yesu to lakisa batu la l'agneau de Dieu mais to lakisa batu bien matériel etikala nani obosi bomoni akufi bazwi biloko nyonso bakoti na serki ake nango ata balelio ndeni ata batimo libulu bakundi na kati est-ce que mutu asake na lopango na lobango boy okoza na ba visa et tondio na passeport mapango ebele ba compte bancaire oyebaka un jour ekotikala. Merci un jour ekotikala mami Msaou vraiment est-ce que peut c'est à moi et lenga bonzambe te na témoignage nous parce qu'il édifiera bateau. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disait Jazoyemba yo yaya nangaye Yozali solo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien
Merci Jésus.